Kinshasa na biso, réalité ya banaki, réalité ya banakino. Martin Bakole Ilunga, boxeur congolais à Kobunda Natoni Yoka Oyakoma, français d'origine congolais, lelo na France na arrest de Paris ex Bercy. Toko zongela bino na ba detenyo na kati ya edition ya lelo na zene sengo mingi ya ko présenter bino. Beauté, merci d'infidélité, peu confiance, beau ça na KNB News information bino toujours d'une manière très professionnelle. Édition ya lelo e bandi tika to fongola yango na conseil de ministre o esalemaki lokola bomesano vendredi oyo eleki 13 mai wapi bisika président de la République démocratique du Congo personnellement a conduisaki topé a salaki yango bisika pasolaki na ba ministre sur état yamboka Congo ba point ezalaki ebele na kati na yango kasi bolanda quelques points auto sélectionné bino awa na nzela ya élément oyo. Le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 13 mai 2022 en présentiel à la Cité de l'Union africaine, la 53e réunion du Conseil de ministres. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour. 1. Communication du président de la République. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions de Conseil de ministres. 4. Examen et adoption des dossiers. 5. Enfin, examen et adoption de projets de texte. Le premier point à l'ordre du jour du Conseil de ministres de ce jour, portant sur la communication du président de la République. La communication du président de la République a porté sur 5 points principaux, à savoir 1. De la participation de la République démocratique du Congo à la COP 15. Le président de la République, chef de l'État, a informé le Conseil de sa participation le 9 mai 2022 à Abidjan, en République de Côte d'Ivoire, à la 15e conférence de parties à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, sur le thème « Terre, vie, héritage, de la rareté à la prospérité ». Au cours de son intervention durant ces assises, le président de la République a rappelé l'urgence de mutualiser les efforts au niveau mondial dans le cadre de la mise en œuvre du plan cadre stratégique décennal de la Convention afin de permettre l'inversion des tendances de la dégradation des terres et de préserver les ressources hydrauliques. Dans cette perspective, la République démocratique du Congo, en sa qualité de pays solution, devront joindre à ces engagements maintes fois exprimés sa contribution effective dans la mise en œuvre d'actions dans le cadre de la sauvegarde de la planète et de la réponse à apporter aux attentes de nos populations. Face à l'urgence d'harmoniser notre politique nationale environnementale, de conservation de forêts et de notre écosystème, le président de la République a chargé le Premier ministre chef du gouvernement, la vice-première ministre de l'Environnement, d'engager une réflexion sur une future commission interinstitutionnelle ouverte au monde académique et au secteur privé qui se chargera, dans un délai raisonnable, d'harmoniser toutes les politiques issues des différentes structures nationales. Que cardinal Ambongo appelle 6 programmes, il y a visite, il y a Pape François et Kosalema le mois de juillet prochain à la République démocratique du Congo et que les Canadiens n'y sont pas na image pe commentaire. Ce qui est certain, c'est que le pape arrive ici le 2 juillet, c'est un samedi. Pape François a kokoma na République démocratique du Congo samedi 2 juillet 2022. Tango a kokoma a okende na palais de la nation kokuta na chef de l'État. Kunande akosa la premier discours na ye liboso ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
pe ba membre ya gouvernement pe ba officiel ya ndenge na ndenge. Mokolo ya dimanche 3 juillet 2022 akosala messe monene na aéroport ya Ndolo de 8h tina ba 10h. Après-midi ya même dimanche akokutana na ba évêque nyonso ya Congo na siège ya Senko. Na pokwa nde akokutana na basango ba religieuse na ba religieux nyonso na cathédrale Notre-Dame. Et puis mokolo ya lundi 4 juillet nde akokende na Goma. Nasima na pokwa akozonga Kinshasa. Le 5 juillet, Pape François akokutana na ba jeune ya RDC na stade de Martyr. Juste après rencontre na Bilenge, Pape François akokende kozwa avion na ye fin ya visite na ye. Tozokende pas à pas vers l'élection il y a décembre 2023. Boyeba que population congolaise azolande na mozindo mingi vraiment ni nyezo sale malamboka Congo totunaki bango mituna sur ba prétendu candidat président de la République Ozali déjà ko s'annoncer ni bazo kanisa sur ba candidat yango ba répondra ki boye na micro ya Hervé Zaka. Bazo précipité ko présenter ba candidature na bango pourquoi? Bazo qui ma justice congolaise passé na bango minewana eza passé moko mabe Katumbi azaki gouverneur na Katanga combien des années asali nini na Katanga Moïse Katumbi pour lelo aya alobaka ya za la candidat na échéances électorales na 2023 non passé Katumbi eza mabe et puis Katumbi na atikala jamais ko sala divorce na Kabila muto injecta qui est na opposition pour aya ko détruire opposition mais malheureusement avec okutana na opposition ya makasi UDPS peut permettre biso lelo tozala na présidence de la République donc passé ya Katumbi et qui passé ya mabe azaki mwana musala ya Joseph Kabange Kazemberere alors azana tina mokote lobi Katumbi ya alobake akozala candidat na échéance électorale il y a 2023 passé na ye eza mabe na ba problème na ye azana ngona no a traité te ya ba minerai de sang na sisi problème wana justice te ba mapango na bandaka bato ya sazwaki na répondre na yango te na justice akwa kozala candidat koma donc wana ezola sake Katumbi azoki ma justice congolaise akokoki mango te ako répondre na makamnyo so ya salaki na passé na ye mutu ya mibale otangeli ngai Fayulu wana akozala candidat ndenge ni akozala candidat comment mais le quoi toi na Congo aza libre ya koloba a libre d'expression ya koloba mais a crédibilité na les chances électorales il y a 2018 aboya ki machine à voter mais tout peut maintenir machine à voter et aux al est-ce que akoboya lisusu te atina ba électeur na yeba ke ko voter na papier te. Et puis, message nini akoya nango na campagne naï. Akwa ko bisa peuple congolais et le koni. Donc le message là Katumbi Fayulu asa crédibilité ya ozala candidat président de la République. Mais le corps la seni to Lukambongo République to Lukambongo. Aya atika caution na ye ya $100,000 non remboursable. Atika yango. Tozui matata mponi. Oh toyoki azolo bake ye aibata $1 te. Na kesa l'État. Mais atongi hôpital wana ndenge nini? Atongi cité mapo ndenge nini? Université atongi yango ndenge nini? Bambongo nyonso yazwi na salaire nini? Na salaire nini? Matata poni. Balukuta modelo na salaire nini? Donc matata poni aza crédibilité. Après ça biso na le rapport ya Bukangalonzo. Mbongo nango eke wapi? Après ça biso rapport ya 1000 écoles par mois. Le programme bapesa ki l'air ya za premier ministre atonga combien des écoles pe école ngo ezali wapi alors sans quoi aza crédibilité ya ozala candidat nyoso ndenge na lobby azoki ma justice congolaise muto misato Muzito 135 maisons na Kinkole azwi mbongo wapi azoki mbongo wapi plus de 280 parcelles na ville province à Kinshasa. Est-ce que abosani plainte ya Jekoko Mulumba pour la 200 maisons na ville province à Kinshasa? Est-ce que Jekoko Mulumba na pesena ba remerciement na ba félicitations
aiko comme vice-gouverneur ya ville province à Kinshasa. Est-ce que Jekoko Mulumba a retiré que plainte wana? Non. Plainte wana ezali. Alors, yé Mouzito, azala candidat comment? Après si bisona nous rapporter, il y a plainte na yé na Jekoko Mulumba. Jekoko Mulumba nano a retiré en côté. Il y a quoi précipité, il y a quoi lobake, aza candidat des chances électorales. Il y a 2023, non. Les 4 messieurs-là, Oba Weliwana, et le Kangana Koko, sa opinion nationale, qui est internationale, Baki ma justice. Baki ma justice, Boete, bon, si ça n'a nous dossier, vous avez la justice, si Manango Bokoya, Boko postulé. Aussi, Matata Ponyo, Adolphe Mouzito, Martin Fayoul, soyez parmi Bango, mon corps abîmé, président de la République. C'est que tu s'attendre à la Nice. Bon. Premièrement, il faut que tu aies la banque, tant que tu as pouvoir. Tant que tu as bandeli wapi, bautili wapi, bazosa la nini. D'abord, si tu as bandeli matata pone. Matata pone peut être une source de provenance, auti wapi. Asala c'est-à-dire auti na légalité na partie qui non anarchique. Tant que tu as président de premier ministre, il n'a rien fait pour le peuple congolais. Il a volé l'argent du peuple congolais. Il a construit le maniement dans le peuple congolais. Et il est aussi dans un procédure judiciaire où il s'attend au peuple congolais. Cela veut dire que soit du pouvoir, je ne crois pas du bon au Ekobima Pane. Parce qu'il n'a rien fait quand il a dirigé la République en tant que premier ministre. Ça dit pour la matata pour nous, moi je dis que non, Azamouto a mérité aux présidents de la République. J'ai dit ça clairement. Deuxièmement, Adolphe Mouzito, il vient d'où? Il vient de Palou. Palou, Azaki, premier ministre, il a travaillé. Malgré qu'il a travaillé, il n'a rien donné aussi au peuple congolais. Tout ça, qu'il s'attend à ceux qui ont eu pouvoir, qui ont eu primature. Alors, tant qu'on premier ministre, tant qu'on premier ministre, il n'a rien fait. Tant qu'on président de la République, je ne crois pas qu'il y aura des bons à part Mouzito. Fayoulou, oui, Fayoulou, il n'a rien travaillé. Bon, il était député national, député provincial, il a battu, mais il est dans l'opposition. Bon, on va pour le Martin Fayoulou. Moi, pour le Martin Fayoulou, Nankoloba épée belité parce qu'il n'a pas travaillé. Comme poste au bateau, travailler, lui il était à l'opposition. Moi, on entend en lui qu'il a biso projet a bien, option de retard, il voter. Mais sauf que président de la République, il est amateur. C'est-à-dire il a rien, il va pas au travail na bien parce que aza amateur, poste wana a tâtonner na kaka. Ndenge ba mususu ba tatonaki, ndenge pas rotatonner. Mais de bons, il n'aura pas de bons. Ozaki tout singa ba o bazali na ba profil a bien, ba o bazali na projet de société a bien autre travailler na bango pour na été 2023 ce qui a kolenga. A koleka comme président de la République tous ande bato ya malamu. Na monaka Martin Fayoulou po na monaka na lingaka ye. Na mona candidat wana lingaka ye. Mais nako kenete na muto na lingaka te na kino pesa bavoie nanga bana non on pesa muto nga lingaka. Aboni mingi na démocratie pendant bazaki na Etienne Tshisekedi bazoza mingi na ye tango Mobutu ye azosala kaka donc ko ça ba marche totala ndenge ya saleli ba marche amoni pe passe les wana azomona passe ba musuba zakala mboko te bango kana Etienne Tshisekedi na ba muziki na ba nani osoki Frank Diongo bazomona bato amoni passe te ba Frank Diongo amoni passe mais azamutu faut faire PCP poste asala po bango wana baza sir bana mboka. Matata mpono tarara aza déjà caché moko mabe po déjà babengaki na makambo ya mbongo ya kango longo nzowana babengaki alors eza déjà mutu abongo que tu es sous président de la République déjà ça yibaki bosiko aoyiba sundeni et comme sou ebele ne babengaki eza déjà bazaki na côté dossier on a compris la dernière bunga bon mutu abongo aza sous président de la République au moins te simbate. Bon, Adolphe Mouzito, ça va parce que le ministère, l'air est premier ministre. Comme on dit, $, il y a 9500. Pour Nanga, peut-être il y a une gérance à gérer. Pour Nanga, il y a gérer
mbongo babidja mboka mpo na ye mpe peut-être chance na koza président de la république mpo na nga peut-être akoposela tali ye ndenge agéraka ça va me balobaka oyo abomba biloko mpe wana ezaka leson di balobaka motu oyo azanga mabe te malamu mpe ezalaka matata ponyo ayuti koyiba mbongo awa aki osalisa bekole na ye kuna na mboka na bango bukanga lonzo atumbi yango ti sikoyo masangu toliaka te tokoma kolia nde mabanga Martin Fayulu ndenge moko Muzitu premier ministre askroka biso bala rebele papa totika bavantile nga na osala bulo na nga oyo ya BMW so kilia mona ye na teki ya totika bavantile mpo mutu lokola matata ponyo fa kwa mutu lokola Muzitu fa kwa mutu lokola Adolphe fa kwa sikoyo botika nanu mwana mboka avanda wana eske bokoloba teke non totika nanu Félix aza nanu wana po makambo yango ekende kitoko Toujours imité mais jamais égalé. KNB News, première chaîne d'actualité, on continue. Castaningal a autoproposé bino extrait émission qu'une docu politique les additions en ligne na chaîne YouTube na biso Kasobo Salate ko s'abonner pour et ça là bien. Ce qui a ko sala eloko moko il fallait allo bandenge président ya Burundi alobaki que non a reconnaître que non le Congo est attaqué par le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda. Yango sengaki ba force étrangère union sopé et dimana Congo. Je pense que mais il a dit là il y a passage là à Nairobi. Il a dit ça tout haut. Ce sont des mouvements autochtones. Où bazo revendiquer territoire na bango, bali ba garder territoire na bango, baza se rebeller contre autorité pouvoir ya Kinshasa te. Baza ndeko kunda pona sécurité na bango bi ba garder ba territoire na bango. C'est un mouvement autochtone. Moi je pense qu'il faut soutenir le mouvement là. Pour savoir les moyens de travailler dans l'armée, travailler dans FARDC, où ils sont commandés par des officiers, où ils sont sérieux, où ils sont officiers de carrière bien formés, pour mettre fin à l'Ouganda. Je pense que c'est ça la meilleure solution. Parce que ceux qui ont nommé DDRCS, ont nommé Moutou Azar Rwandais, où ils sont dans M23, où ils ont nommé Kivu. Parce que je pense qu'il faut quand même que ça la haute tribunal pénal international pour sanctionner les criminels. Il y a nommé les criminels. Il faut sanctionner. Et puis là, c'est très très capital. Je pense qu'il faut penser à la victime. Parce qu'il y a eu des victimes. Les veuves, les orphelins, les maman a 2 ans. Je pense qu'il fallait d'abord penser d'abord à la victime. Pour il y a la réparation, il y a pour accompagner quand même le traumatisme. Et puis, il y a pour créer un tribunal pour sanctionner les criminels. Bayeli susu bango banani société Beltesco toujours ndenge amesana kosunga population congolaise sikoyo ayeli bino eloko ya motuya tunanga nini ezali bongo spaghetti roni oyo bozali komona ndenge bazali ko présenter biso yango awa ezali produit moko kitoko makasi okoki kolia yango na biloko nyonso oyo olingi Thomson soso viande ya lolenge nyonso tope madesu oyo na Kinshasa tobengaka madeblo oza mobimba bana mikolo tout le monde akozala d'accord na spaghetti oyo roni esengeli koyeba ke pâte alimentaire oyo esalemi na semoule de blé ezali na elengi pe guna ndenge ya kosakana te kasi babosani bino te baye nyonso oyo pe baza batu ya ba nostalgie balela ba macaroni Beltesco acheli bino pe lisusu macaroni roni yango pe lisusu ndenge moko gu ya ndenge ya kosakana te elamba makaka ndenge moko mwa ya muke ya moto etoki oche yango na kati quelques minutes après ebeli bana ya classe ba papa na tongo va bakende musala yo pe mama soko ngo kende marché okoki ko beta yango repas moko ya 5 minutes et sangisi libota mobimba pe bozali calé na journée bokoya ko lia kaka na pokwa vérifiez toujours logo ya Beltesco tango ozali kosomba po ba mwifi na Kinshasa bazali ebele po yango de ezali ba produit ya qualité supérieure oyo Beltesco a chelibino na marché to offrir bino produit kitoko o babengi spaghetti roni ezali pâte alimentaire à la semoule de blé. Pâte alimentaire à la semoule de blé oyo ezali kaka spaghetti roni
oyo esengeli kolesama na mabota na biso maman responsable papa responsable ba étudiant ba coopérant spaghetti ezali kaka moko ezali spaghetti roni oyo ezali na qualité supérieure oyo spaghetti oyo baleka ngo partout tozali na produit mususu babingi ya kitoko makasi babingi macaroni ya Bitosco en tout cas ngala benga ngo kima kinkaka ezala habitude ya consommation na bino mikolo nyonso ya kolia macaroni roni na spaghetti roni po ezali biloko oyo ezali kotonga nzoto ezali kopesa biso nzoto makasi po toyeba ko vivre longtemps na mokili ezali cadeau signé Beltesco mwana mama yebela pona kolia biloko ya qualité il faut toujours Beltesco po yende akanga Kinshasa République démocratique du Congo mobimba uta batango ebele autre bakite tolobi Kinshasa elle est partout. To succédition le sport mokolo ya lobby o ezali koya le 15 mai TP Mazembe akodongwana na match retour na demi-finale na coupe de la Confédération africaine na Maroc. KNB akitaki sur terrain pour kotalisa nini bana mboka bazokanisa sur bokutani to pe match yango ba répondaki awa na micro ya Hervé Zaka. D'ailleurs na équipe à Renaissance à Berkam ne onanga pe Congolais zana mais naza marocain de naza congolais il faut accepter équipe nanga ya Congo na opesa ngo ba victoire ebele donc 1000 chances à tout puissant Mazembe donc ya sa fierté na mboka marqué championnat zate mais alors ça ba capacité na donc faut opesa une victoire ya lobby to opesa sous victoire le 20 na kati ya Nigeria donc toza na kondima ke attaque championnat de la bukasi ya Congo bukasi ya Congo coupe wana ekoya awa donc ibenge pena en tout cas aux Congolais mais excusez-moi lobby peno ropola oko banopola ko bana na de komata donc qui plaire qui neige au ropola soko zaki na vita na ngati ka no boze égalité po bino mbe boza ba boze équipe mboka mais loko boza na Renaissance à Berkam na passo ba éliminer biso na mondial donc ve vanda lobo zora 2 bords bien 3 bords match sili na pesi 50% chance. Ndenge babete na match d'abord sauter na match aller ba yeko tia bina na temps additionnel. Il accès réellement que bazana ba insuffisance belé il faut ba travailler ma casse. Au ba mais Mazembe compte tenir à équipe expérience a we peut se reprendre kuna. Mais apparemment de natala ki ebeteli ya Berkam ne ba beti na Mazembe kuna. Berkam donc Berkam a une chance ebele. On a tous les Mazembiens, tous les Congolais, Congolais à soutenir Anglebert tout puissant. As équipe Oyo ya Moka. Total la réalité politique était balé ezalaka politique était balé ezalaka na couleur tendance politique était. Nous avons un souci qui est lelo ceux qui Mazembe azuita linsanzawana contribution au côté na l'état. Ezate que ngana za na mwana vita ngana za mutu aimana ngana za mutu a Renaissance te wana aza représenter RDC ba otanga équipe ya Congo ba mona maman RDC ba mona Mazembe te mais ba mona RDC en tout cas na osenga ba congolais nyonso baza la soutien ya sima Anglebert neti ngana nga supporter ya Mazembe te mais teke baza bandeko na biso baza équipe eza représenter RDC na kozana sima na bango. Tobaki on est bandé que 2 boxeurs congolais bakodongwana Martin Bakole Ilunga boxeur congolais Pelisusu akobunda na Tony Yoka ou akoma français d'origine toujours congolais ekosalema na Bercy et kole kalandenge nini to lobaki yango bozwa image to proposer bino awa. Mokolo ya lelo 14 mai 2022 na France mwana mboka Martin Bokole Ilunga bakobunda komba ya boxe na français Tony Yoka d'origine congolais na Arena de Paris ex-Bercy na ngongo ya 22h heure ya Paris. Malgré Martin Bokole Ilunga a eu soutien au gouvernement congolais te même pas ya ministre ya sport KNB ezo proposé bino ambiance avant combat pendenge représentant la République démocratique du Congo Martin Bokole Ilunga moral ezali kolo.
talelanga ambiance oyo azali déjà ko préparer pour na ko tombola kaka bendele ya mboka Congo po Congo ezalaka toujours makasi pe yango ezalaka toujours likolo et lelo ekoyinda mabe Kinshasa et l'équipe partout. Donc, comme il a souk édition, on a qui n'a pas présenté les bino merci, une équipe technique, puis rédactionnelle, ça qui m'a ça qui toque, on a si ma caméra, tout ça qui n'a Hervé Zaka, régie, et si Mamaki, na Timothée KMB, réalisation, et ça qui toujours, il y a coordination, il y a grand lieu à communication, du monde qui est mangana bino koutani très prochainement, na souci mon quoi servir bino, ndeng to ça la bino mosala. Magazine, Kinshasa na biso, réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banaki no.